Baindo, totelema, et c'est mon PC sur le sol, banda konabino, et pas on a besoin de penser belé, pour la émission de conscience, émission éducative, émission qui la maladie kanesimoko, yakola kisa moto muindo ya uti wapi, ya komi wapi pe ya zali kokende wapi, ne ya momo kolona mon koloto sala ka fort ya kokende kokundula bandeko nyonso, o bazana makanisi ya malamu na tina kopesa baindo. Mon pépé coronavirus et ingeli mboka ya baindo topi mokili ya baindo to bengi ya Felika. Et pas wana ba balaka qui était Afrique corona ce que côté ko za la pire batu ba kokufa ebele. Kasi lelo corona ekotaki na kati ya Felika. Moko ya mboka na kati ya Felika to bengi mboka ya Madagascar. Bango batufaki solution. Pelelo esengona biso bakompike kopesa yango na bamboka biso ya baindo na tina ite komibatela pona maladi wana corona nde masolo na biso mokolo molele kozela sirwana ndenge nini maladi efuka misi baindo mindele kasi baindo oyo kutu mokili satandaki te bakoki koko sa sorti na eloko wana basali mino précisément na mboka ya Madagascar nena mokolo molele tozongisi sunde kondombele botale Latina ko koba liso ko solo na masolo matalitali coronavirus nde kondombe le botali bote na liso mbote nte konangai tambikoka mbote pena bandeko yonso batu bongo libongo ko landa biso mokolo malelo nde kondombe le corona bandaki na Chine na 2019 na fin vers décembre et côté Europe titi to mona ki ba déclaration za ki benze belé malade yo soki komi na Felika ko zala pena catastrophe Kolandela, ba mesure Europe le bazana yango ba budget chaque pays Europe et tindi ki sala ngambo ya santé par rapport à biso ba africain kasi tango yé ko kamorola na bona mkoto moni mboka lokola Madagascar ba sali mino président yé moko so sala ngo pena propaganda zo tambola o mobiliser l'armée dans la police bazo kabolela yango population bazo mela et soki kaka wana te tout le monde peut ba dirigeant africain ba ko sala ba appel ndakisa na Sénégal et Jésus kende na Guinée zo kende azopesa moko to gratuitement eza na moko makambo ya mbongo te par rapport na ndenge to yebeli ke ba malade boye ki se sengele ke buta ba mindele ke Dieu grand ki se bimi na ngambo ya baindo tango de kondombela vandi liboso be tando azjambi information wana de kondombela yembela ke mo ndenge nini na sentiment ni yembela ke mayo wana malobe pa ina bino de kondombela ndeko ngai tambi tango na landaki le wana président malgache Alamusi Nkasa lokola mino oyo kosunga malaria na betaki maboko oyo kosunga corona te tolobaki corona eze awa na Felika te wana tozonga te corona eze awa na Felika te ze malaria ya baindo te wana tolobaki bato banganga basirika bamata bakita corona eze awate tango ndeko wana président malgache adjoint Nkisi biso tolobaki bravo mpo nini tolobaki bravo mpo Nkisi wana Nkasa wana moto mobimba congolais ndeko na ngai na yo approuvaka yango liboso ya OMS alobi Nkasa oyo ekosilisa malaria palu ekobunga na Felika a démontré qu'il noir sur blanc que Nkisi yonso pharmacie était kaka esilisaka malaria te ekalmaka malaria nanya tia eka moto te ndeko wana Jérôme Munyangi bazalaki na bandeko mosusu na ba recherche wana otobaka mosusu na beni baboma ye omesa boya bango basala ba recherche na France bakata bango ba recherche mboka nanya kotiaka bazalaki na droit te to ndenge ndeko to baki bakati bango ba recherche te tango bazeko prouver que biloko emesa tindaka yango wana ezeko détruire omesa akotikela bango tango baye na Nkisi ya Nkasa oyo ekosala ke kisi yonso ya malaria basala ke tekamaka na pharmacie tula yango bafinaki bango baboyaki kotia bango ka e badirigeant yonso ya mboka na biso ministère de la santé badépartement yonso moto atia bango ka te yango ntango toyoki président malgache a découvrir même Nkasa oyo emonanaka pa na biso na mibu eleki lokola
yango ezali kosunga lisu malaria yango tolobaki bravo ata entre guillemets ndenge bati yango ya corona biso tolobaki bravo président na biso afélicitaki bango tolobaki bravo ebandi kolakisa nini soko dirigeant moko ya Afrika atomboli valeur moko na mboka na ye bandeko na ye ba dirigeant mosusu mpe ya Afrika bakoapuye wana neteni ya yango esika tokomeli po tomonaki na vidéoconférence le président Félix Tshisekedi asali elembo ya kokumisa ya kozongisa matondo na ndeko na nsima mpe elandisamaki na badirigeant mosusu mais sika biso tozilaki nsima président Félix Tshisekedi ya kokumisa président malgache ndenge batomboli nkasa emonani na mboka na bango tokanisaki mpe epai na biso bakotombola mobandi ya bademarche wana mais kuna déjà bazosala tokoki kokunegela tozosomba tope na bonne forme bandeko na biso bamalgache baza na yango bakomi kodistribue yango na afrique mobimba otambi nalobaki na wana naze kolimbola eteni ya yambo tolobaki bravo falo pesa ngai ntango naloba na eteni ya mibale maloba epai na bino bandeko bazolanda bino balakisi preuve à bonne foi Madagascar akokoka kokumba kilo ya Afrika te omoni ntango ndeko Joel Monyanga a découvert Artemisia alobi eze kaka nkasa batokisi ba mairie toze na ngwawa soko bayebisi biso kuna nkasa wana eze kobikisa malaria po tolobela corona te tolobela malaria kasi epai na biso tokomi mpe kozwa nkasa yango totokisi to mérite mais mpo nini fo tokenda koluka nkasa yango na Madagascar kaka yemabe mpenza te ndeko tambi na découvrir nkasa ya Congo bololo epai nga na se soko tobengani nayebisi yo maladi oyo ezali kotungisa mpe bana ngai na découvrir yango nkasa yango ezali mpa na ngai namonaka yango mpe mpa na bino tokisa yango melisa mwana parceke faut se déplacer esika ozeye oya kotua yango epa na nga to mbala moko epai ozeye ozwi nkasa wana obandi kosalela nini eza ya kobatama wana eloko eza ya kobatama totali production ya Madagascar na kisi wana ya covid-19 tolobaka biso toze bana ya nesongi ya nzila totalaka mpe tomonaka tolobaka eza deux choses différentes regardez otali mpe omoni eza na bato mosusu bazali kotala bazali komona te Madagascar uta a découvrir plante wana nkasa wana Artemisia ezwei nano 2 semaines te to tozali konage na deuxième semaine mais production industrielle oyo asali yango etindi biso totambusa lisusu makanisi alonaki Artemisia yango combien de temps oyo alingi affaire soigner nango sika wa Afrika mobimba ati yango na milangi financement euti wapi OMS alakaki pire kozala na Afrika bazalaka na projet mobimba ya extermination ya race noire ntango baye na vaccin awa toboyi vaccin oske balingaki maboko te epesi biso makanisi donc multiplier susu bamayeli me tolobi ata yimbwa na yo kobokolo kosoki opesi ye bilia kotia zolo mpona kososola rolema bilia epesi ye eze ya malamu to ya mabe biso mpe tolobaki bravo ntango adekufaki nkisi me tokanisaki dirigeant nyonso na mboka na ye mpo kisi yango ezali nango ya coronavirus te ezali kisi ya malaria se prouve ezali kisi ya malaria lelo tolobi tokamwi na bamédecin na biso ndenge batikali libanda ya réalité bamédecin na biso yambo bango mpe badeklare coronavirus ekoti na bamboka na biso bango balingaki mpe basala colloque balingaki basala conférence basymptôme ya coronavirus ezali nini fièvre levée kosu badouleur respiratoire mais bango balingaki bafacilité président de la République to bakambi ya ministère de la santé en disant que soko ezali kaka fièvre ya ba 39-40 yango wana tokoloba lokwa symptôme ya covid-19 yango te soko ezali kaka fièvre accompagné na tout sèche kosu ezalaka soko kosoli mingi
et puis ça kaka ba douleur respiratoire ezema kambo pa na biso to lo bakango film si totala ezaleli mokolo na moko to bi ke acteur oyo ako beta ye loko oyo eze film totala na biso elo pasikeze mais bango pe ba tant mosusu mikili ya poto ba kokai ko se laisser emporter bango ba mesana ba fièvre 40 bango ba mesana na ba tout sèche te ba mesana na ba douleur wana respiratoire te bango te ba ngaki ba s'inquiéter et ngaki sala besoin ko betela nga lisolo ici na yebi moto ko akomi pesa attention na mweze moto na yoka lisolo wana te ba ti film ngasi na tala na ngai na ko bandela ko tala ngote donc na ko sala makambo yo eze ko préoccuper nga moto na ino tala tende à se concentrer na film yango wana eloko salemi nini eze ko bata mandeko eloko eze ya ko bata mangana lingina éveiller conscience ya bandeko balandi na lingina la musa makanisi ya bandeko yonso baze ko landa biso ndeko tambi taimingo yo Madagascar a reproduire tuluku ya bandisi nde simbi motema na ngai peso pesa mo fele pesa ko pesa yango Madagascar c'est parmi ba pays pauvres ya Afrika mais dire que Madagascar a silisa na kabola na nkisi yango et so que c'est nkasa c'est plus facile habitant yo so malgache yo so zeko so nkasa atokisi ameli mais bati yango na emballage société sali bakisi wana ba créer yango kaka lelo to emisale là alors financement oyo wana batu wapi nzoka nde tokomona OMS atelemelaki Madagascar ne bandeli atelemeli Madagascar a prouvé kisi wana te mais to keba na information na contre formation ndeko tambi awa tomonaki Raoul awa alobili kambo chloroquine OMS atelemeli yango biso na bamanaka totunaki bato bandeko bakolandaka biso chloroquine wana awa balongolaka yango na marché ezalaka soko na ba élément nuisible na bomo ya bato nde badegashaka yango tango yo ye ndeko Raoul andimi alobi coronavirus ekozala traité na chloroquine sika wa chloroquine yango soko emelami na nzoto ya moto soko esoigne coronavirus symptôme wana nuisible oyo wana bareprochaka yango yango balongola yango na marché symptôme wana elongwe suite à coronavirus to symptôme wana poison retardé wana ezalaki na chloroquine ekosala kaka manifestation néfaste nango na nzoto ya bato eze bapoint d'interrogation États-Unis azali kokufa te lelo soko 68 décès 68 000 bolimbisi 68 000 nano atikali kokanisa chloroquine te malgré ba scientiste na ye mayele masili mais pas na biso bapesi bato chloroquine tomeli yango chloroquine ezongi malamu po soko Raoult wana andimi yango to chloroquine yango bamédecin na biso bayebaka ezalaka nango malamu bagenda caché eza nini bagenda caché ya lui que pire oyo bango balakaki na Afrika parce que dirigeants africains basé komona yango po balobaki Afrika s'attendre na pire oui moto nyonso ebangisaki eza maoki information pire yango eza point d'interrogation po balobi te toyebi déjà mondele alingaka biso te balingi baréduire population mondiale bakoréduire banani epai na bango mosusu babomi mibange bongo epai ya bahindu kobosana te ndeko tambi na banzela ya bavaccin baranda basi bafemme africaine bastérile na nzela ya vaccin po babangaka multiplication ya Afrika lokola balukaka basilisa biso ndenge basilisa bainka et alors ezalaka nkokoso po moyindo akotaka mingi balukaki basala nini kote moko bazali kobosana te babomaka biso na guerre yango yokaka lelo na guerre d'agression tozali plus de 12 millions ya bacongolais seulement wana na ino to recensé te bamboka mosusu ya Afrika nano te tozali kaka nano epai na biso république démocratique ya Congo kobosana te ndeko tambi babomaka biso na mai tomelaka
ba produit batekelaka biso ya kotia na mai eze ba produit oyo et pour rendre biso ba stérile pour diminuer biso moins de vie. Kobo sana tende kotamina milia oyo bakotindaka biloko na bango ya chambre froide wane koyaka bamakoso badendo yonso wana bakonserva na formule wana na nzoto na yo moto eze kosala nini. Et lelo malgré kokufa wana ya est na agression na guerre na bilei na yonso balobi il faut s'attendre na pire. Donc oyo wana yonso ndenge tokufaka eze na no pire te eze muke. eloko nini ezobangisa ndeko ndombele mpona bandeko na biso eloko eze kobangisa ngai te mpona kobangaka te. Eloko nde nafandeli na plateau mpona kolamusa makanisi ya bato bamituna mpe lokwa ngai omesa bombi nini na nsima ya makambo oyo après refus ya vaccin ya covid-19 et après bato wana batiki mpo tomonaki on atango ya vaccin tout le monde l'a dit. Vaccin wana eze na maladie vaccin wana ekoboma balingi basilisa biso baafricain ingeta balongoli vaccin bato balobi balingi kosilisa biso baafricain ntango balongoli vaccin bakangaki maboko te bato bamituni mituna sikawa nini ekoya tozongi na likambo ya Madagascar kisi emonani nkisi wana nkasa wana Artemisia bango bazalaki komilonela yango ezalaka na bazamba na bango nde ntango badécouvrir babandi kobuka mpo batinda na Nigeria batinda na Mali ebanda kokenda na bamboka mosusu eze point d'interrogation. Mais tobosana te moyindo azalaka ye moko na ndenge nini tokosomba na badocument na bandeko basungi biso na badocument bokocomprendre que mwasi ya président ya Madagascar aze membre ya OMS. Omoni ndeko tani mwasi ya président ya Madagascar membre influent ya OMS. Est-ce que et c'est mon tour là tous ces corbana na téléspectateurs est-ce que si maya eloko wana ezalaki contre formation te OMS amekaki te po yebi ka komi ko perdre l'Afrique bato oyo bauti koboya ngai na vaccin na sima ya nkisi wana po lobi eleki tango ndeko congolais adekuvaki yango OMS baboyaki mpe bakataka ye ba recherche mais boni lelo baaccepte yango si facilement na président malgache ingeta soko eze yango po nini te bainstruire po nkasa wana eze kasa ya Afrika donc bamboka nyonso Afrika ebotaka na yango c'est presque na bamboka yonso na etumba ya États-Unis na Vietnam baaméricain babwakaka bangungi ya malaria ya paludisme na Vietnam ezalaki kopermettre te bavietnamien babunda bakomaki infecté na malaria nde deja na ntango wana selo badocumentaire bachinois bamemelaka yango bavietnamien na formule mosusu te kotokisa komela kwa ti mais lelo tokamwi mpo toyebeli yango mpe ndenge wana ndeko na biso mpe congolais Jérôme Munyengi ntango adekuvaki malobaki nkasa oyo kotokisa komela kobakisa eloko te sika bato tuni nkasa yango Madagascar asaleli biso eze mpe kaka mpe kotokisa komela to ekomi eloko mosusu ntango baindustrialize yango bazali kotokisa nkasa wana yango batina milangi to batie eloko mosusu mituna kaka eze mituna ekopesa biso prudence ya kowela te kokenda kosomba nkasa wana na Madagascar po toyebi te likambo eloko nyonso elekaka na mokili soko baindustrialize yango bakotisi yango négatif na kati pour production industrielle ezalaka moke falsifié soko tokodefata nkota wana bakotia produit chimique wana soko bakotia ekouta wapi lokola eze makambo ya santé bakoserefere na OMS te oui eza logique nzoka soko bakoserefere na OMS tokomela nkisi to tokomela poison retardé yango ndeko ndobela azomonela danger esika sika ngana na telemi na lobi totala mpe tomona
Donc, malgré que Kimi OMS n'a pas vaccin, Moutambo, Mousso, c'est la mission dans les qui malgache, ça la recours et pas naïe dans produit Moussou. Nekotambi, Tiwana, Tozeko Tuna Mituna, Oyo na ko préféré Bandeko Balandipe, Batika na Mituna, Wana Batuna. Batuna peut faire sa mission pour Yebi. Pour les lots, dire que Madagascar, à côté d'Ambok, Sokon Kisi, n'a pas Mboka Afrique. Mais la quantité nini ya Artemisia alona. Alona yango depuis période nini. C'est le comment c'est bébé côté les bisous, tu as dit préparer. Mais tolobi tango ba annoncer kaka. Tango ba annoncer que ba d'une kisi. Deuxième semaine yango. Production industrielle wana. Ba d'une solo wapi. Basé na budget ya combien pour makambo c'est imprévu. Soko OMS ndeze ko ya ko financer ba mboka. Lokola OMS aboyaki. Produit wana, ton dimita pour y financer. Madagascar a du financement wapi. Bah téléspectateurs vont réagir dans les numéros affichés. Madagascar, parmi les pays les plus pauvres, dans le Félix Ali. Mais degré à production, il y a qui soit le coronavirus, Madagascar a se porté garant. À distribuer en Afrique gratuitement, européen, ça ni un franc. Il y a un monde qui les autres na nakaka. Vaccin to ganga ki mokili mon Afrique mo bimato boyi yango bazolinga basi c'est la biso. Ba pesi yango formé to ndengeni. Bon réagir na numéro za affiché. Ndiko ndomele ndeko tambi bolimbisi na lingi na beta c'était non seulement pour baser ko pesa yango gratuitement. Ateza la kito somba. Mbeba kaka. Mbeba production wana quantité industrielle Madagascar asali yango tango nini. Po nini te ba instruire po bokomona que na mboka yonso ata baze na nkasa wana Artemisia baze ko tokisa ngote miso na bango yonso etali na Madagascar mais qui sango tango biso to monaki tia na mai tokisa lokwa ti ezene loko to ko tia bise uze tokisa mela basala ki expérience na ngona beni bana baze ko yana etero baze ko mela yango chaque tongo lokwa ti yango ba monaki basala ki constat plus de 6 mois ata mona moko ta s'absenter. Alors, pour nous, victime de malaria de temps à autre. Chaque 2 semaines, on va s'absenter. Tant qu'on va dire qu'on met là, maïwana batokisa dans le cancer Artemisia, ndebana, parce qu'il plus de 6 mois, on va s'absenter. Mais ce qu'on yango va découvrir, yango des écosystèmes. Pour la nini te ba instruire na bato yo so na bamboka na bango. Babanda kotokisa yango te. Biso yo so foto kenda ko somba milangi wana toto kenda ko twa milangi wana na Madagascar to banda komela. Pays pauvre. Et là comment que batemi na sima. Et là, comment que battre les téléspectateurs pour sauver penser belle na ngomoto total saraminote objectif et mission za la kakoluka baye nyoso bazana makanise malamu botala ba révélation oyo ndekontomela kumbeli biso na mokolo mwelelo na émission ba yino totelema ndekontomele nenge bino ko ba lombala to yambi bino awa belle ba téléspectateurs bazala kapena na sengo tango bayoka kabino to lo banini ba africain bazala na système ba congolais ba lobaka liso na liso to nenge nini ozotela moto boye liso pe kenge pe fo ezala to ndenge nini poto mozoloba ke tokemela Madagascar pays pauvre azo porter garant redistribuer makisi ofele Afrique mobimba na banzi pe na lekete ba téléspectateurs bazona ba biso bazona biso na ngongo déjà et bandi déjà la musa déjà ba makanisi na bango si on a ba nyonso o nito so monela awa boya ka ko dénoncer ba piste de solution ni no ko pesa na ngonga oyo oyo ko sunga ba dirigeant africain pe na biso ba o ba dirigeant bazo kambaka biso na tina ko so mayeli. D'accord, tambi piste de solution ezali na ino nini. Ba dirigeant africain sima ya kosala diagnostic statistique. Ndenge coronavirus ezeko bomana Europe et en Amérique. Bakena na ino na conclusion ya kolobake maladie wana epa na biso ezete. Ezala raté. Batika na ino ba galerie wana lelo pora ya masque soko ya cache-nez comme obligatoire. Dona moni menace ya ba policier congolais encore ba peine discipliné trop mal éduqué ba policier na biso bisimba simba bato na nzoto na tato avancé mbula ta zena na cache-nez yango. Il fallait pas comprendre que zeloko bato balata kate ezesika ero moko moto azeko kitisa moko ezene étouffement biso bobo sanate. Bon obligé bato kolata cache-nez mais biso tozena na pays ya moi. Ndenge moi neti lelo boye 32 degrés na lata masque. Moto azala na cache na mikangi na zolo na monoko azeko tambola na moi to sala ka ba trajet à pied. Mituke aka climatisé te. Tala ba condition. Wana ba calculer te basmatique, bato attention. Bato ya sinusite te balobi.
port de masque les gens les cache net les comme masque na éviter pour les français ba benga dire un masque biso peut to copier to coller port ya masque obligatoire ba comprendre na ino na piste de solution que coronavirus wana eze ya bisoté ata bazé ko forcer yango ata bazé ko forcer yango comme il a 34 morts déjà rappelle kaka 34 morts soi-disant ni ko tambo que coronavirus est faible pendant le quoi chiclé soko bite kote ko na 2 mois et bon ma 34 tala nano ba congolais ba kufa kana bango quoi soko fleur soko nzete ya avocat c'est ko isa kasa mais coronavirus na 2 mois 34 décès non mais c'est regrettable mais c'est faible ba dirigeant na biso fo abetango Cara va s'impliquer dans la malaria. Typhoïde. Oh, il y a ça là, Kabiso, 400 morts le jour. Au moni, symptôme ouana, attaque à nenge bato bazé ko kufela. Yango zeko la kisaka ka malaria beta Kabiso, yango ezoge libango kona. Pour biso beta ka ndengeni, et beta ka 400 ans sur la capitale. Soko to sangisi République démocratique ya Congo mobimba to comment appelle na journée to comment appelle na ba 1000 kasi même malaria on a yemo toke pa na ba c'est ko sala pe ba 1000 te ba ko sala ba 1000 ba dirigeant na biso ba kota na kotala et après ba sécuriser ba frontière ya ba mboka ba zilate ko lia na loboko ya moto mondela ko lesa biso biloko ya mabe lokola zeko la kabiso Afrique ba s'attendre na pire donc pire wane ko sala na makambo yonso alandi bino ko to simbite fo loka susu ka moise ba moyen mususu wa ko betela ka pire ne même moto raté akota ki chasse raté li cap ne lobi abosani ko na libera ata le lo diote lobi akozongela yo ayebi ke makako yo bomo ina bangwele kelaka awana na njonga njingawa biso to seba makako mondela ko boma biso ba million ko ka biso ata mawate ata mawate il y a des chasseurs maweza kate pa ba ata yelio mai soko makaya busoko nini motambu mondela ko tindela biso kisite ndeko tambi 300 soko tonnes pa makumbeli bandeko na biso epola ayena bango soit disons pour la République démocratique à Congo na zone yo ya Butembo na mopanzi yo bazena ba guerre mingi bazeba to ya pasi bali ya Congo bazwaka ba kisi périmé ba changer ba date d'opération ba yeko tika na Afrique ça sécurisé te bana bango na ino basali vaccin te mais ba dué loko moko ba lobi yango vaccin ya coronavirus essai clinique et ko sala me pas na bino bato wana ba bosani ke batira biso sida na vaccin ya polio extrêmement na biso na mandoki soko basali mandoki ya sika bakoya ko meka yango na Afrique te me ba dirigeant basé na pongi ose ko mona bango ba détournaki 4 millions président Alexis Tambo Mwamba a manqué mona mwasi bana basi batelema to yango to zeko zila lelo te na piste de solution to lobby batinda bato na mosala to préparer lobby nzale kokota na moki e mundela zeko eba ke mabele na ye wane koti na elakeli mai ko sindisa ye moto ko tumba ye bazeko lukesika ko to ezaka ke bandeli mena dobi ya coronavirus ebika ba ba kima déjà na Afrique biso moko ba kolo Afrique to zeko se préparer nengeni po ba koluka ba exterminer biso po ba to mabele na bango wana ezeli susu na valeur te ko kenda shu mosika te ba dirigeant na biso bazeko landa biso balanda biso te au nom ya foi lokola bakumisaka mingi soko Israele lokola bakumisaka mingi soko Yesu o yeze makambo ya Yesu te na Yesu na bango OMS na ba européen basé na complot ya exterminer bayi basali na complot ya kosilisa ye tout kutu ya bayindo basomi na kati ya mabeli na bango ya Felika ba téléspectateurs bo réagir na ba numéros affichés de kondomele botala zawawa akono na mituna na bino nyoso ne kondomele bandeko na eteni ya régie bazo signaler choses zo chiter na soka émission na biso parce que ko kabona po été sans que to ko kotuna mutuna oyo de kondomele les mois temps nazo sentir na bolingo ya mabele ya Felika pe ya Congo eza kati na bino de kondomele mois temps bandeko ba combattant ba comprendre ki binoté
kolobaka tozobundela individualité tozobundela bokonzi oyo kosala ete moto nyonso aya vanda wana azala malamu akamba felika malamu lobi eleki mikolo eleki na I24 moko ya baconfrère na biso azali français badéclaration to bapropos asalaki vis-à-vis ya mokonzi ya mboka na biso président Tshilombo Tshisekedi na mokonzi ya mboka awuta ekobima atraitaki bango bescro atraitaki bango baza bato moko oyo kutu baza ta na capacité te ya kokamba mboka lokola Congo tanke ekomaki awawa tomoni ete présidence ya république mpe etelemaki esengaki ndeko wana asala beskize ndeko wana s'eskizaki vis-à-vis ya président Tshilombo vis-à-vis ya président Kabila et soki mpe wana te bandeko ya présidence bazosala même appel bapengisa ndeko wana aya awawa atala Congo soi-disant ndenge ezalaki na époque ya président Kabila na ndenge mpe ekomeli na époque ya président Tshisekedi bino lelo tozomona bino boza parmi badéfenseur bozobundela Felika boza na matambe ya Nelson Nyanzila fumukusu mokonzi ya bangunza boza na matambe ya bambuta Sankara ya bambuta Lumumba ya bakononko ya fumukimbangu mobikisi ya bayindu tango ndeko ndombele kotala vandi liboso ya etadoike na azotala bainformation ya bongo ndeko ndombele oyembelelaki yango ndenge nini ebele batelespectateur bazozonga lepapa olandaka biso ezalaki motuna batindaki biso kuta kala na baki te soki tokuta ndeko ndombele na kotuna motuna na bino nde bandeko baza na posa baye bandeko ndombele botali ayambelelaki maye wana lolenge kani malobe epai na bino et je rappelle et c'est confirmation ya makambo nga na lobaka Afrika te à présent et c'est mokili ya bana mikie mais soko tala na ino ye motongo journaliste ngo ndire bana bitendi mo baye ko sala wana ba 1987 bandeko bali mbisa soko se permettre ko s'attaquer ko benga ba dirigeant de la République démocratique ya Congo ba escroc il qui ce monsieur azenani pour nini akoloba te na François Hollande abala tata mwasi na ye pour nini ta koloba na Trump ya bimaka na basi ya ndumba ndeko tambi ba dirigeant na biso esika to komi faut bas saisir le message oyo yei yango ko kangola bango yango ko sikola bango message oyo yei ko komisa bango ba vrai maître ba responsable biloko wana tango bango moko bazé ko tala ba comprendre que mondela mona ka bango eloko te tolo baka yango ba simple ministre ya ba faire ya toilette ya poto bazala ka ba supérieur ya ba dirigeant Afrique ya zene ministre asokipaka na ba WC ya poto ba toilette publique mais so akutani na dirigeant moko ya Afrique ya zé supérieur ba magistrat ya poto ba zé supérieur ya ba magistrat na biso ndeko wana ba bengisa yawo ba ya kolakisa ye oyo Kabila salaki oyo Félix azé ko sala iloki azé moto ya kofunda na leta faut ba traduire ye na ba tribunal international a démontré escroquerie mais oui ba escroquerie yenini basala kope nini na président Félix Tshisekedi na ex-président to président oya utay ko bima président Kabila basala kope nini ba escroquerie te ba propos ya ndenge wana toyoka soko ezali ko continuer po bazali komona ba dirigeant africain bazali na ino bana mikio bakosakanela te esiko oyo balingi mais faut te eza biso moko ndeko ndombele faut eza biso moko tomoni l'époque ya président Kabila amekaki kokadre baoccidentaux na mwa bamakamwa mingi mais lelo ntongo président Tshilombo ye azongisaki nyonso toyebi ke babezo chemieno ezalaki ekokangama afongolaki yango arenouvelaki bamakambo ebele meme l'époque ya président Kabila tomoni onaki bamakambo ngo ekufaki toloba il faut eza biso moko ndeko tambi makako azali kolakisa moto gentillesse makako alingi alakisa chasseur gentillesse tala nga nazali makaku ya malamu baninga mosu bakimi bino nga nde nakoya vere bino okokenda na nzungu ya mosaka batinda mangainga elokwa soko ndembi okokenda na nzungu makaku soko chasseur akoti baninga bakimi yo koya kolakisa gentillesse te kimwana malamu te pa ya chasseur oyo banaye baninga wana bakimi bino pamba nga nalingaka bino okokenda na nzungu ya mosaka yango esika tokomi président Félix Tshisekedi a une sa politique est autre que président Kabila. C'est ça le mal. Et pour en rupture, il faut se décider le plus tôt que possible. Pour nous, Ndekotambi, Ezena Mboka Te, na Felika, Oyo deux fois, Misolo na FMI to na Banque mondiale. Oui, na lingina souligner loko moko na kutonga. Ce frère to komi na suka ba dekobali bisabiso. Tango balobaka FMI aye en aide
aye ko aider République démocratique ya Congo. Oyebi soko yoki mo wana aide lisungi baye ko sunganga na zena mpasi te baye ko defisa nde RDC misolo oya kozo na taux d'intérêt moko kozana likanisité baya na 300 millions baya na 600 millions ezenyongo on a langage diplomatie boze banyama boze bana mikete ba utiliser code te pour te ya population za ka nyongo ezalaka nyongo mais to mituna te bango bazali kokufa etuluku baéconomiste na bango bolanda France 24 bolanda TV5 baéconomiste na bango bazali kolela économie mais bato wana bazali koya kolenga noki soko lobi eleki bakende kopesa soko 600 millions na Mali lobi wana bayaki wana baso continue ba aide na bona Afrika mais ezeponi nini batami na sima ndeko tambi mokolo moto akendaka wenze asali wenze ya bana na ye akanisi nasala pe wenze pona mpuku ndeko tambi mokolo wana mpuku akei mokolo wana na lobi na yo mpuku akei soki ka bakanisi na wenze soko bakanisi yo sika basali mabongisi ya bana na wenze bolamu ya bana bakanisi pe mpuku basombela yata motu ya mbolongo likama yali tango yo bango moko bazali kokufa bazali kobangela misolo me bakanisi baindo totindela bango ba 600 millions ndeko tambi mpuku ke bana motambo wana bakotiela yo mwamba bampuku okokenda tolobi na bapeuple po ya bosukisi bazala mayele moto wana individu wana se permettre kofinga des chefs de l'état oyo bazali en vie na mokili na biso awa mais c'est regrettable nayebi te na bapoliticien ya mboka oyo na bahomme de science toze kaka babebe moto moko alakisa biso mbuta lino ya mbuta lumumba alobi toboma ye ndenge nyama kanda kutu ntango mosusu akokoboma moto te tala lino na ye na bomba yango quelque part afongoli alakisi biso lino wana ya nani ya premier ministre na biso héros na biso moto abundaka mpona indépendance bapoliticien bazali kodiscute basusu balakisa bato bolumbu kati ya mituka misusu ete préoccupation na bango yango wana vraiment c'est regrettable yango message ya nisongi ya nzila fumukuzu ke muzala mpanda na ngola moto nyonso akambemaka na molimo ya Yesu comparable na moto ya libuma sans fumuki mbangu l'Afrique ne s'en sortira pas et sans fumuki mbangu l'Africain ne s'en sortira pas. Sans fumuki mbangu moto moindo ko ikotelema te ba téléspectateur bosoma ki penze belé boko ba kokomela so mituna na bino tokoko ba ko tuna ka monde ko ndombele botale na nzela ya mission o mokolo na mokotoli ko sala na bango ozwili bako ko na biso na nzela ya Congo central to pe wapi olingo tikela biso mutuna na nzela ya WhatsApp okobenga biso na plus 243 82 319 22 25 plus 243 82 319 22 25 wana numéro ya émission ba ino totele masoko tiki mutuna tokotana yango ndeko ndomele na mwa lombango liloba suka na belé ba téléspectateur o balandi biso na mokolo molelo liloba suka pona émission mokolo molelo pe boko pesa pe numéro na bino ya téléphone et tout le monde ya bato bo sana posa ba koba ko solo na bino ba luka ba benga bino malobe pa na bino bande ko bolandi biso to alaki mbango tango ya kamoke to simbile tout mais ndambo ba grande ligne tolobi Madagascar asali nkisi to boyite to betelaki bango maboko pour valeur alakisi apesi leçon na Afrika ke na mboka na bino bokoki pe kozwa solution o libande duite yango na to betelaki maboko mais to kamwe reproduction oyo basali na timing moke oyo balingi bamemela charge Afrique bilanga ya ndenge nini Madagascar azena yango ya Artemisia oyo basaleli nkisi tokaboli mayele na bino to mituni mituna bino mpe bokenda ko développer mituna soko balobi pe dirigeant wana ya Madagascar parmi ba avancé ya franc-maçon aluki kaka bolamu ya Afrika et c'est ma point d'interrogation na bandeko balingi babenga biso babengi biso na plus 243 89 86 222 07 plus 243 89 86 222 07. Wana zalaki liloba suka ya mission mokolo molelo epa ndeko ndombele botale oyo azosepelisa bino mokolo na mokolo bozolandaka bango tata mama meka ko interpeller biso maendeko ndombele botale uti kotalisa Madagascar
azali moko ya pays sous-développé, pays pauvre ya kati ya Afrique. Tala production akomi ko produire. Pe azosengela ngombongo te, azopesa ngo ofele. Eza mabete asunga bandeko ne ba Afrique. Kasi nini ebatami ye moko aza na crise. Mais tala production ya kisi wana. De contomela lobelo moza très important. Est-ce que Madagascar a minengela Québec et coroné ko ya minonela ki ba makasa wana mingi tuto comme na période wa bana ko buku ngo pona ko sala kisi. Tout c'est le comment c'est imprévu mutu moko satana ki na ngwa sa akité. Tata mama meka ko interpeller biso. Nanzela ya cadre so ina ndeko na biso. Super ndeko Ntimba elongo na ndeko Kwaku. Oh ba songa biso nanzela ya cadrage. Nanzela ya réalisation tozala ki na ne filmé à Lekongala, invité mon colombalelo zaki ndeko ndombele botale na présentation zaki ndeko na ngai ndeko na bino tambikoka to zala ki pela bandeko oyo to songama ki pepa na bango ba accompagner ki biso cordo ki vuya ndeko pyramide ndeko na biso zubila pe longo na ndeko futila ki mie nzambe za na bino to kutani na poso ezali ko ya